Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mesdames et messieurs, je pense que Awa Toswamina Totolito qui est un artiste comédien de longue date, et puis Totolito Oazali président il y a groupe des stars international oyo ebele ya mukili bayebi oyo esangisaki ba ndeko lokola ba comédien mo ebele oba utaki pe pa yali kwanga nzala lelo na lingai to sola muke li solo ya artiste lelo na mboka na biso bazasu na réputation malamu te toyoki likamu ya héritier epeli moto na Kinshasa héritier abimaki na mwasi abatu héritier abandana mwana mwasi wana Naomi ça fait longtemps. Mais dossier ango tango batali on a niveau justice ba ko mona que héritier zaki na problème grave te ba libérer héritier depuis lobby. Alors Totolito ba impression na yezani par rapport à ça. Na pesina no bana poto mbote bana kini mbote batu nyonso bande ko balandi ya émission kin direct en tout cas ba mbote belé pour na bino nyonso tout. Ngai Totolito na ko yebisa bino loko moko eza que biso ba artiste toza lokola na koloba ndeni na koloba eza lokola somo ya cimetière esilaka elongi ya moto nanu oyo akufela te na misu oyi bato bakenda cimetière chaque fois ezaka problème te mais soki nanu okufela te mokolo okufela so okomi na kati ya cimetière ocomprendre leo na oloba voilà réponse nakopesa bino yango. Ok, balobi ba comportement d'artiste musicien comédien ya malamu te il y a pas longtemps ça y a eu des problèmes, il y a viol. Le héritier, problème, il y a un mois à Batou. Est-ce que le comportement est reflété l'image de Malam Nabino Bartis? Nakoki kolobate que héritier ou bien fiston saïsaï, nde baza, bambuma mabe ou bien baza, bilinga linga ou bien baza, kocha, ba famille, batu pakala songolo, kimiate, ten. Et un problème, il y a ba confiance. Et un problème, il y a relation. Et ça problème, il y a ndetolobaka komona na lingala to kutanaka to sololaka ya sepelaka tende biso solo na kingandi. Alors ça la ke passe. Azana facilité koloba o ya sepeli koloba. Ndeni ka ya solo na kingandi bongo biso kutu kinganda na mona biso te. Ako créer o ya liko créer po ebimake o fiston za boye o héritier za boye. Mais ça na bongo te. Bana batu bazana bango bongo te na ba comportement wana te. Ezaka ba problème au mona tozala nango. Ezaka ba jalousie batu bazana nango vis-à-vis ya ba artiste. Ponde toza boye nako meka koloba eloko mo boye za libanda ya likambo yo utotunanga. Lelo nazo mwa petit pause moko ya muke pona ba problème moko songolo na iko bunda ko sala. Mais batu ba comprendre yango te, batu ba lobela on n'importe quoi. Ba komo lo ba n'importe quoi. Or toza batu et ça quand tant état de santé ça bien te zo poser ngate que faut na travailler pour na ni moto zoka moi pause ou bien repos même na société quand où azana problème songolo tant santé permettre te faut apema comme ça au bandela donc bande qu'on a biso baza toujours na ba dire o ezalaka te donc baza toujours na ba propos o ezalaka te baza toujours na ba considération o ezalaka te donc na ko lo bango na ba façon nyonso na ba ndenge na ba lolenge nyonso donc yango moni artiste azaka lokola bolimbisanga na lobi yango comme lokola danger public na mboka na biso mais artiste aza moko oyoyo abundaka pona komeka ko longola batu nyonso ezalaka ndenge baloba massage du cœur donc pasi moko ozalaki nango un artiste akoloba eloko moko ya moke elongoli yo pasi wana peut-être pesi eloko te un artiste akoyemba nzembo moko boye
oyoki yango kanisi bapasi oyo bato basala yo elongoli yo pasi wana opesi mpe artiste wana eloko te. Donc biso baartiste tosala bamakambo ebele ya malamu na bafamille ebele pakala songolo mais tobénéficie mpe eloko te. Tokoloba lelo na l'état congolais nalobi na l'état congolais exemple oyo nazopesa biso baoyo tosengaka l'air wana il faut partout Congo na ba province na ba district na ba territoire partout na ba entre parenthèses ya Congo même na ba quartier partout il faut banque ezala pona peuple congolais na kimia commune par exemple ndeto on a commune patriotique ya Masina faut na banque na ngona kati ya commune patriotique ya Masina o eza ke fonctionner faut mbongo ne wana masolo nyiso yala la teke abimaki akenda isongolo pakala na banque moko pakala songolo azui modi makuta wana ba botolier yango ako expliquer mama bana ndenge nini na makambo ezo lekalelo. Vous comprenez? Tu vois ba biloko na tant to lobaka biloko wana babi toutes les informations sont payables mais nazo ata 50 francs tant nazo ko bunda na ba biloko wana nazo ata eloko moko ba remercier nga même pas. Ozomona bon l'air na ba biloko wana ezalaki nanu kute comité ko mutu ba pesi eloko na banque mais ngala lobaka avant mais na sima na yango bakonzi balekaki ndeko na biso excellence Matata Ponyo aye ay ko adopter eloko wana déjà totolita saloba na expliquer ki tala Valeria mbongo lelo to saka nango lokola 220 francs 20 francs pour basala ngo ebi l'état congolais bimisaki combien tant na obunda na makanisi na bato baso comprendre na osani ozo comprendre mais to sala yika ke po mboko na biso sani e kende liboso mais tant Matata Ponyo ya saliki abundi bon ça va il faut basala tout bato baso na banque lelo bato baso mbongo na banque mais quelque part so to landeli banque est déterminée et comme une vision ndenge biso to lobelaka te pona nini biso to lobaka avant ozomona pona ko sunga population ko sunga bakonzi pe fallait batala ka pe biso ozomona batala ba droit d'auteur na biso te ba mona ka biso bo bengela biso na artiste na ya mais artiste zwana pe bo mela pe bo sepela na bo to mona ke lokona lobaki mais pona ko esala maboy esengi lolenge nini to solo li en particulier za kitoko mais biso basoka biso lokwa eloko te biso ve lokwa to na so bi eloko te to fa na biso soli comme na biso mukeye ereba soutenir ba ko lumbisa ngo solo na bandenge mo ka ezala mabe yango na to senga na 4e pouvoir bosunga ka biso so bomoni bilongi na biso na tangu ya bokoso to zaka benemi na biso te biso to lela bino fort justice congolais to linga bino makasi ko to yebi mboko po evande ko makimia kaka bino to yebi mboko po ezwa mwinde pela partout kaka bino sans bino moeza talo so ke biso to koma loko benemi na bino to koma loko batu ya tracasserie so ka molika mo songolo ba kosimo muke bo kinganda sali bo bozu bo bloquer bo eza moi pas ning to koma na moi système moi eloko pakala songolo muto ya se présenter ata so moi mbebe zali batiki ona na liberté la na moi pongi ba yebi nde po artiste amutalo kumto ya valeur te misalo to salaka po to lo baba message to lo bakana quel risque mais au lobby yango eleki ba cassette tikali alesko batu musu ba exploiter eloko wana ali ba bénéficier ba mbongo ba lepe soit disant soki. OK. Alors totoli toto ba mukeli kamuya bino artiste comédien lelo banda bobanda a NTPC ti lelo élection sala maraté kaka président Masumu banda kangama wana comité kaka wana bana poto ba Holanda yo sikolo bana no ba vérité poto yebike yo bombaka te nini sala ke élection sala maraté ba changer ka président te pona ko diriger ba comédien mais nzokande y a pas longtemps tout le monde sai amekaki azala candidat car na comité wana ba tia ba tripotage élection sala maraté nana lo belo moko lelo na pesa ka ba artiste comédien nyoso Congo respect mais bolimbisanga tango suso na tanga ka ba wey na auto betela bino lisolo moko ake soki nano kufela te o comprendre de somo ezaka na cimetière te mais so kufela oyeba somo cimetière nazo beta lisolo vie na ngamo ko mone pauvre sans souci le seul vieux encourageant ngai o ya pesa nga chance ya ko remercier nga na musalo na sala coup de chapeau na vie na ngai de faire sans souci na ba effort nyonso sala ya ko zanga ko bomba vérité ya ko ba vérité na lobite ke poto bota ma famille moko na lobite poza grand frère na ngai libu moko na lobi pona courage azalaki nango ba artiste comédien congolais ba encourager ka batute baza on a pona ka ko décourager batu c'est ça c'est ce que na koloba bolimbisanga pona lobi vérité na zolo baka rien que vérité to moni ba association botami
lelo ba association eza belé na bandi na na problème ya ndeko na biso mista na biso Fiston Saïsaï. Fiston Saïsaï aza courageux, asa l'effort na ye, na courage na ye, na sang franc na azanango, na ba relation azanango lelo, aider ye que a koka kotia libaya na ye po a participer pe kozala président ya société pardon, ya association ya ba comédien ya Congo. Bien sûr. eloko nini etikalaki bandeko na biso mpe ya bacomédie efali baencourage yango fa bandima eloko wana esala nalingi te nakota na badetail na bavie ya bato ngai naza docteur te en droit naza licencié en lettres te lokola vie na nga de feli kwanga nzala Mr John mais naza moto na manie moi j'appelle ça manie moto moke bongo ebele bolimbisanga peut-être na yebisa bino na koza la kolo nango na botoli droit de terre mutu te nalobi que na sala mwa mingi na mboka na biso mpona Congo bandima batu te naki na groupe folklorique ya makasi volume 2 dessert international oyo ebeta partout na baartiste nyonso ya mboka na biso oyo ya mwa minene nde toloba ya minene nga tanga artiste ya munene te nobaka artiste do azala munene so na biwera so naza munene soki nalobi papa oyo mbaza munene soki nalobi baoyo nyonso natangi bakombo te nalinga bino mingi souverain minadamu aza munene voisin na nga obie ndeko na nga naotanga na kombo ya pona pamba nga nde vie pamba kaka kolo idéologie ya pona pamba donc mouvement na nga ebeta na bamouvement na tout ozo comprendre nazoloba bongo mpona nini nazoloba mpona koloba na likambo ya Fiston Saïsaï Fiston asali befort na ye bandeko na biso efale baapuye ye ke likambo wana esalama eza likambo ya élection esalami na ndenge ya bolamu oyo ya kobima bimi soki eza Fiston Saïsaï merci soki eza par exemple ndeko na biso mosusu masa na biso mosusu petit frère na biso mosusu grand frère na biso mosusu par exemple ndenge toza na kila nani Ladi et Sobe ça va soki tozui rock bodo ça va soki tozui totangi bakombo te problème ezate mais toza limité quelque part na processus moko nde toloba na cour de grand po toyebani ndenge mutu na mutu aza na série na ye kwa oyo ayaka après oyo aye après oyo toyo okuta kaka mbongo kombo monde artistique ndenge masolo wana ezali to comprendre te eloko yango mpe eleki kaka na miracle ya fourmi ba lisolo yango ya nango te esuki kaka ndenge wana ndenge mutu na biso Chaka Congo asala artiste en danger batuni ye pa vie Molière Chaka Congo artiste en danger lelo eza mpona baartiste soki lelo yo Chaka Congo oza te artiste en danger kotikala na responsabilité ya nani Chaka Congo abe mais eza bulu na nga eza association na nga so naza te ya mwana na nga liboso talaka vision ya baassociation niveau ekeni nayebi te soki association ya baartiste en danger ya pardon artiste ya bacomédien soki lelo par exemple vie Masum de Blende aza te nayebi te soki nana kotikala nango naza wana mpona kotanga bakombo batu te toza baartiste biso nyonso toyebani baartiste mosusu baya bakutana bango nyonso esalama me biso to baartiste oyo tosufra makasi na mboka ozomona na Congo Agwetu poroso bakufa te Prosper Agwetu nde naloba Agwetu aza en vie aza quelque part epa vie kibambi chitwa mokili ya moke elaka monene te Agwetu bayebi koma biso baoyo tosouffrir mpo tozala eloko oyo yali lelo bakombo bamodele to nango bamarke déposé nde na omibenga lelo totolito nasala mpe mwa ebele nga na souffre fort mpona lito tolongo ti lelo nde toobunda alors mutu moko boye aleki kaka na tv mpo tolito lo bavérité yo osa nga lere na manda art yo mtotinda nga na manda art obelere yo yaka na art baencourageaka na mutu moko mpo ya na art de yo yaki na art eza bulo osepela ye nango mamu nyonso okutana nango supporte eza te ke bon mpo oza na mwa barelation no moko boye ya soki basongolo pakala so ya banini no biso nyonso toza bahumain do yo so oza na barelation songolo pakala yeba ye mpe aza na barelation pakala songolo so yo na relation soki ya nani yango mpe aza na pakala songolo donc eza bongo ozomona toza na union africaine toza na Nations Unies toza mpe na Europe
donc nous sommes dans relation donc il y a pas sorti dans relation moko songolo na quoi moko il y a pas dans relation moko na songolo donc c'est comme ça mais la relation est bon ma biso to il n'en a pas na relation yo loko za bien on a véhiculé on a ndako na bien on tonga ya 2-3 niveaux ngaloko na za locataire donc na za na tente non tozaka batu na vie biso nyoso to vivre pe mamoko muta pesa grâce on eza nzambe to lingana ba artiste to tika ko tala ba niveau toza nango na temps oyo to komi nango loko yo oza na mo chance moko boye ndega ezalaka ozu mo chance mo boye donc otongi mo parler na yo oza véhiculé bon oza na chance akabela batu moi $200-300 mais biso on suppose $100 il y a problème vous comprendre because a problème to boko le pe bana bakoli zo mona to tangsa pe bana alors biloko wana siko faut bo comprendre que respect pe faut ezala to pesa na ba respect zo mona. Merci beaucoup Totolito. Lelo nini ozo senga na association ya bino ANTPC ozo senga nini ba meka ko revoir les kambo ya élection topé éthique la kaka ndenge o ezwame puisque ba o bazotambusa ANTPC basali lelo plus de 10 ans bazala kaka na ibonga wana ata na gouvernement ata na bakonzi ya politique batia pe moi bambula oyo yo sengeli kopema pa batu mosusu baya mais oya bino ANTPC bambula ezalaka te banda papa masumu nganza mawana et comment nango bien privé nino osenga siko na comité oyo tambusa ANTPC ngana ko yebisa yo loko moko monsieur ambassadeur Nixon omoni na bandeli te menazo yebiso lo mo boy oyi vie artistique ya passe na mona batu belé so balingi na TV baloba babilo mo boy ere mo isala nga maome mo yo corriger zate po ezaka ye tozana Denchu tona Peugeot 504 tozana Volvo tozana Mazda et puis tozana na Margiris et là on est dans le lobby par là et ça le là ba combo to tanga a ebele vous comprendre ba combo ba tu nyoso to tangi wana vous comprendre et ça le là nde na tangi ba combo no moni ya ba marque wana do ya ko ba marque alors ce qui Congo eza lelo le ko eza lelo bo ce n'est pas dit que bakoko na biso bazalaka ba universitaire yango na Congo batika kyango no ezaki grâce ya kolo yawe nde mutalinga ke mboko na biso ezala ndenge ezalaki ndenge kei bakoko na biso bake batiki biso pe to kompe na niveau lelo mboka ezali ezo kamba makaka zo comprendre ezo kamba donc batu balongolaka ba esprit o bazala nango wana esprit wana elongwa nous sommes des responsables nous sommes des parents faut total avenir bana na biso lobby to beta ba masolo ba ve chompoi to beta ba masolo ya bato belé ba ve na biso madilu système to beta ba masolo ya bato belé neti nga chaque fois moko na zonga toujours na masolo ya vie nga de faire sans souci na et puis pourquoi na ba makambo wana na tala ba capacité na ba fonctionnement donc on prend na remercier ka bato tout oyo ba tiaka po na mama solo oyo etikala wana eza bilo na biso to linga ngo poani po eza bilo na biso to linga te lo na biso ebeba za lokola pendenge na zolo ba pona association na biso wana na kolinga un jour association na biso elongwa na étape ezali ezalaka association teke soki songolo pakala abeli batu moko boye bake sala moi ba visite na ba relation moko ba bloc mo boye batu monde ba ba droit soka na problème de bako kendo lukaye ba aider tout ça ba sala soki ndeni non to eba ni biso tout ata muto aye lobby na monde artistique ba yebi ke kinganda elo ba yebi association ezaki lo moye bon ça va toi on a besoin ya contribuer le songolo paka chaque fin du mois bako contribuer ka ba chaka quelque part pas de problème OK lelo mutu tela na mo problème au comité de suivi mutu boya za boy pona nini mutu boya za boy pona nini tout la ba nigérien de ba viva kati pas na amour bango na bango mais pourquoi biso to lingana te to za muke to ebelete ba artiste comédien congolais ba muke mais ba artiste musicien congolais ba muke mais amour ezate tout ça ka ba bloc pona nini ngana yena biso no vérité na nga bolinga bo panzanga sango pourquoi ngali ngabino ona biso no vérité na nga so na linga bino te na websa bino te o comprendre nyoso na sala kali boso na ka websa bino te mais tango na moni ke
nazana moi problème songolo pakala moi nini na ina expliquer bino ko bande ko na bo sunganga mais et comme il lokola moi problème songolo donc comme il lokola na so comprendre te donc ngamugo père muko na so regretter mais na lingi to lingana na sala film moko to lingana va comprendre na to lingana na sala ba détail nyonso na beta li solo ya Lumumba na to lingana na senga kaka Lumumba ya salité mutale kasana kwanga ya bua ki wana ngabi na bezo Lumumba ba clôturer na asili ba clôturer Lumumba na l'accès bino ndenge nzoyi ya vivaka nzoyi a vivre bazata 60 mais batambola nzela moko quel bolingo na yebisa bino pourquoi lindalala ya la kasuku bomoni ba tyango na balabala yeba mokonja oya so bomoni ba tye lindalala na kwemo yeba ebembeza place wana so donc lindalala ya signe moko ya problème moko songolo pakala ya mboka voilà donc toza wana pona kozongisaka batu o baza ba ignorant bakoma na état ya malamu société na biso eza malamu mais bandeko na biso balingi kodirige bazala na motema ya sembo motema ya kolinga bandeko mosusu nga naza na force te boye epolenga mpo na ndeko na bino congolais baburunde baya edenga te bolimbisa nga bagabone bakoya koyedenga te mais fiston saisa ya koyedenga elombe akoyedenga bodorok akoyedenga comprendre lobi nalaki na enzange baza bano toki na bango toyeba na bai na akoyedenga ayebi on a vieux tu vois vous comprendre donc bongo na bongo nde toloba nani mbali sombo fa yedenga iponga na ndeko na ye mais ce que comme que ok donc moi je regrette beaucoup na yoka biloko on sala nga pasi donc babiloko mike biko to tutanaka nga na sala bo nga na dire bo na monde artistique na oyebisa bino bien lelo na olinga na yebisa bino mutu adire azala te bela bango mwa message moko pe pesa mwa bambote na bana poto nayebi ke oza na bata poto ebele na minute oyo bazolanda oyo na minute oyo mpo ntango tobetaka masolo ya poto ekomisaka so tetu okomaka so tetu so koleka mpo na bantu bato baolanda oyo na niveau ya mikili mwa message mwa particulier mpo na bango napesi vraiment mbote mingi na bana mikili nyonso napesi Kerlin de Paris mbote ebele Kerlin na Paris mbote na oyo yango wana napesi bana Chypre nyonso mbote sans oublier Chiroman bambote na oyo yango wana naza na mwana papa chef aza wana na Chypre napesi ye mbote na ye napesi Diego na Chypre mbote ebele na Paris boze belé tellement boze belé boleke belé donc boleke belé de son organiser ça la ngaka pasi na pesi ngongos mbote ngongo na Belgique na pesi mbote na pesi Idrisha Michunga na États-Unis mbote venant Idrisha na pesi mbote belé place aux Ali boss de boss na pesi dombolé ga ebele Mr. Landry Foutela le grand bacala na pesi mbote bozaka ebele bon so na pesi mbote to ko regretter te po monika mutu esalaka bien te mo boye ndenga ezalaka na batakini balamo donc na sanction na bato akini bino tout na pesi bino ba mbote ebele na pesi maire na palais mbote maire Régine na pesi mbote na pesi ya Claudine mbote Claudine na pesi Rebecca mbote na pesi les grands bulldozers d'Afrique honorable Placide Tsumpa mbote belé wana vie na ngaya kati talaka nde mokili ezalaka fo tala côté uta do basa belé kaka talaka mokili ngo mambo ezaka ebele lokwa nazana mabele na kata changu na pesi Toussaint Kaputu Brukomesa komina masina mbote belé sans oublier maman Mujinga azana ngiringiri na pesi bana changu mbote bana kini momba bana braza na pesi bino mbote bele na Brazzaville na moni pasteur Zeni c'est un grand couturier aza pasteur oyo atonga kitoko Zeni Tai le grand couturier mbote bele na Brazzaville na pesi Dona na Brazzaville mbote bele en tout cas na lingi bino tout donc mokili momba na pesi bino ka bambote na pesi pe
bamama galerie kalamba mbote ebele napesi bastaff na nga tu ndeka ezalaka coach libenge mbote ebele bon napesi kaka bato ebele kaka bato ebele bambote donc bozalaka bino talaka ndenge mamongo ezalaka napesi mpe lisusu pire ngai wana nalobi pire nga puisque colonel bebe ikoma napesi yo mbote ndeka ezalaka colonel blaise napesi yo mbote wana bamasa na nga oyo basimbi gr na mboka oyo ya kisasa napesi bino tu oyo botikali en particulier mbote nzambe abenir congo tozala uni nalinga congo ezala na kimia toza na besoin bapartenaire baya na mboka oyo batonga mboka oyo eza mboka na biso bakoko batikela biso nabosani te napesi mokonzi ya mboka joseph kabila kabange mbote azali oyo mokonzi oyo abatelaki biso atiki biso topesi mpe mokonzi ya sika président félix tshisekedi mbote ebele donc en tout cas bino nyonso tu côté boali bozalaka na kimia bakongole nyonso boa na kimia boyebi ke mwa monoko ebeta libaku mpo joseph a moto oyo ifo tobatele makasi aza motu moko kaka oyo asali compensation de pouvoir na congo mpo na mbala ya yambo biso tobotama tokola tomona makambo na mboka oyo ya ndenge na ndenge makambo esalami na ane oyo esalami mpo na félix esalama nanu te bandeko na nga tolinga congo. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.